omoni zemi za mystère diable ayi bakazemi nzambe ayi bakazemi nzambe azana sima ya zemi diable pe azana sima ya zemi. Ah bon? Oui. Pourquoi qu'on soit zemi ko exposer yango ko lakisa batino ozana zemi? Est-ce que mutu pe na o azana mwana na ye okozwa mwana opese pa bandoki bo melisel bele jamais mwana wana ko komandoki akokoma ndoki parce que nengo exposé na réseaux sociaux yeba yango obima sirène. Je suis contre les filles qui brandissent les grossesses dans la place médiatique. Dans la télévision, ils brandir je suis contre parce que je connais les combats spirituels, ce qui se passe, les mystères de transmission. On est comme maman, si tu crois que tu seras sauvé toi et ta famille, Noé a bien na famille mobile. Na arche de Noé. Ba tutu ba dinda. Na arche Noé, mon papa les Noé. Bakufa. Et ça mission moko yembati. Frère Félix Oisé quoi. Aïma moi na moi si battre la zem. La Bible dit la sagesse crie dans les rues, mais vous ne faites pas attention. Félix Oisé quoi aïma moi na moi si battre la zemi. Boyokate boyokate. Pourquoi yemba ndengwa? Tantôt comme on a maman va exposer à bana bon. Où sortez mon père aux amis ça ma vie. OK. Ouais parce que moi zemi na yo. O battre la té. Obotana nouté. Moi na liboso. Zemi a liboso, moi na liboso. Non, état d'âme nous assiste. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble, Babon de vie de la semaine Nabino. Comme invité Nabiso du jour, invité spécial, tous alara toujours et l'ongona, Dr Patrick Béni du ciel, le prophète Mobik ici, na 4 émissions Nabiso Analysons tous ensemble. Les lots komeka ko parler sur combat des naissances. Pourquoi tous na 4 combat des naissances? Ba réalité belé. Ba vie a battu belé et kufa na kati ya combat de naissance. Alors tokolobe la paix, actualité ya ndeko na biso ya mwasi oyo azo exposer zemina ye na réseaux sociaux. Tokoluka toye ba inconvénient. Est-ce que ça biblique spirituellement? Mwasi akoki ko exposer zemina ye na média to na monde to na ba émission parce que aza star. Toko découvrir ango pe tokolobela ngo elongo na Dr Patrick. Yom tota biso na ndaku partager déjà émission oyo na 5 groupes et puis na 5 personnes oyo lingaka mingi. Alors, merci beaucoup na Bon Délivre Pensée qui derrière la caméra. Merci na Ferdinand Bochouale la réalisation. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Madjabou Gospel Azir Jimagique Adassa, merci na yo. Merci pe na Fondation Saratola, merci na Papa Diego Milito, merci na Tata Po et Fapekato, merci na Couple Bondo, Maman Mariam et Papa Roy Bondo, merci na Maman Madolelo na Germanie, Motema ya Papa Samuel, merci beaucoup pe na Amelia Moiba la privade de Orlando Domingos, merci na Maman Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe. Maman Gina Amatou, Motema ya Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, na Pesio Mbote. Merci na président Charles Tamboué. Merci na président Bébé, maman Nathalie, Célia Kike, la Rose Bonga, Dalia Onyema, Sarah Abouele, Eliezer Kanou. Merci na yo, merci na maman Mapasa Yaya Moto. Merci na papa Edi MK. Merci na Pamela Kabeya Wetu Edwige Bakalala. Merci na yo, merci na Murphy Andrea. Angelos Karwan, merci na yo. Merci na bandeko nyos tout Ozia Masamba, merci na biso nyos tout batoyo. Bo lingaka émission na biso. Alors, Bon Délivre fungwe la biso plateau. J'ai dit bonjour Dr Patrick. Bonjour Maman Saratola, grand esprit, première dame, futur député Nengi Tozoloba. La prophétie s'accomplira un jour tôt ou tard. Ce qui pas na yote et pas ya ba na yo, mais ezali toujours ya yo. Et ça reste mon takomi koko alembi aotamona nzete. Moi, je suis mokonzi asomé mutuka na bagarde du corps na éviter aux hommes gène. Que l'Éternel te bénisse pour cette grande émission où ezali na katakaye de charge ya chaîne monen oyayo et la kisarape mayele ya yo mutu parce que mutu aza bato ba youtubeur pour yoza youtubeur te yoza journaliste chevronné oyo musano ba youtubeur musumo na ba chaîne na bango ezaka ndengwa la muka ba ndiko finga mais émission était analysons tous ensemble. Kobeng sabiso ba sen na nzambe boye okuta na ba sen na nzambe ndongo ya makabato belé na mona ba prophète Ngefa ba AGK ba prophète belé tout ça c'est de la profondeur. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse papa Diego Milito futur millionnaire parce que yepé a robeta na ba Zénith na ba Paris ba bloko na tozomo na ba Boketu premier ba okanga été parce que yazam pepasika yazam na puissance ya moto. La puissance de la Bible dit ainsi en est-il pour ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont comme les vents. On ne saura ni d'où il vient, ni d'où il va. On attendra juste le bruit. On ne peut jamais arrêter les vents. Que l'Éternel les bénisse. C'est un gars humble que j'aime beaucoup vraiment. Et puis, on a pas courage vraiment dans Moussala Zosala. Les Arabiens, Makas Ming, Kozana, Moubala, courageux, intellectuel, intelligent. Nous avons pas bon délivre dans ma caméra, l'équipe. Merci beaucoup, Dr Patrick. Je reçois au nom de Jésus. Alors, Dr Patrick, na olinga mingi vraiment les lots toza basé na kati ya makambazé mais parce que na réseaux sociaux na biso mobimba et toza na ndeko na biso oyo atieli biso zemi na réseaux sociaux. Mais ya mbotoko makuna, Dr Patrick, est-ce que vous pouvez expliquer biso mystère caché à zemi? Merci beaucoup. Zemi zelo saranate, zemi za mutu. So aux ans 35 ans, ils aux ans 36 ans. Ah? So aux ans 35 ans, ils aux ans 36 ans. Année na baksana année à zemi. OK. Mais bato belé mo aux ans à 40 ans, 41 ans. Balongola année on a pour année. Oh. Deva il faut y bango que notre temps moi na côté déjà. Via moto bandiwana. Nzambe azobisa Jérémie bi je te connaissais. Je t'avais établi prophète avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Je t'ai établi.
j'étais consacré donc bazui efukama basopeli mafuta basali bonganga nzambe akomi prophète mais nanu papa na mama basangani te donc mutu azaka mutu déjà en éternité autre monde a des accomplissements zem ezelo kozakana te sur le plan spirituel zem eza mystère omoni zemi na alobaki yango na émission elekanaki zemi ezali contact il y a deux grands esprits esprit oyo eza epai ya mobali auti na famille mosusu esprit eza epai ya mwasi auti na famille mosusu esangani mari azaka na famille mosusu ange auti na lola deux grands esprits esangani ebimisi zemi wana alors zemi eza mystère tala mobali akozala na x na y mobali moto adéterminaka sexe ya mwasi mwasi aza na xx boye ozo comprendre te xx eza nini xy eza nini eza bacaractère ezali ezali caractère ezali babatone ezali bahérédité gène mpe ezala na kati wana omonaki no morphologie ya papa ekobima mpe pa mwana azwi papa na ye soki papa wanganaki zemi alingaki asambwa mwana ngo kanda lokwa papa na ye azwi papa na ye et okomonaki no soki papa aza ss ako influence mpe mwana akomi mpe ss soki papa aza na sida mwana mpe akozwa sida soki papa azali na bademo ekokotela mpe mwana donc zemi eza mystère ya kosakana te. Alors le rôle docteur de la parole de Dieu le prophète Mobikisi n'a pas l'ingana ça non verset biblique parce que au moni zemi eza mystère diable est barazem nzambe est barazem nzambe azana simazemi diable pèse en simazemi. Ah bon? Oui. D'autant en Apocalypse chapitre 12. Bible le Bible. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nadé. Il était enceinte. Moi, ça m'a dit. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. On a sauté dans la commune à 4. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Voilà, Satan, Moukila Naye, ça qui entraînait les tiers des étoiles. Les étoiles, ils ont ange. Moukila, Satan, qui et même ange et belé, va quitter. Les dragons s'éteignent devant la femme. Dragon soit terminé, soit moi sûr. Qui allait enfanter, moi ça c'est un zemi, afin de dévorer son enfant. Dragon a dévoré moi, il a terminé, soit moi zemi. Somme toi un zemi, comment pour ça m'a quitté? Eh, soit un zemi qui est banzam, bazana dragon pe azawana. Dragon a pour ça dévorer, nzam bazana pour ça que nous mon aboutam. Pourquoi? Parce que moi non on a des étoiles. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle affata un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle était, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Maman Sarah, Balobi Awa, dans la bouche des dragons sortait un fleuve qui voulait noyer cette dame-là. Mais les deux ailes furent données à cette dame. Elle s'envola jusqu'au grand désert pour que nous puissions protéger Kamoana. Tant que vous aimez les mystères à Saranate, diable a déjà lecture ou bien étoile à Kati, il y a le maman. Et un mystère mobimba. Il y a moi s'il faut protéger Zem. Moi, il faut battre la zème parce que c'est un mystère. Voilà, nous allons répondre. Merci beaucoup, docteur Patrick. Zème est vraiment mystère. Maman, il faut battre la moine. Alors, docteur Patrick, est-ce que c'est important les lots ceux qui sont des stars au coquipé quand ça la vidéo ya baby shower au tiki li boumino polele au poster ba fan na oba monango est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Omoni mwana ndenge azali wana mwana azaka protégé par ba parents. OK. Moko eleki na ba ke non ange ayebisi Joseph na songe. Prends l'enfant Jésus-Christ azaka nzambe. Qui mana na Égypte pour na protéger tina boma Hérode
bongo Jésus Christ azonga mwana azana munduki te mwana ba couronné yete ba wendre yete mais roi Hérode avec toute son armée ba lukaka mwana wana pourquoi ba que non mwana wana uzala roi en Apocalypse ba que non ye ako diriger ako lei sabatu na libende ba yeba ki ondeni siko Hérode aza mutu amisumine atindi bato na ye alors Hérode aza ndoki te mutu amisumine OK atindi bato na bibo kende kotala e koma minini pona mwana yango bato na ye ya mayele bake kotala babi e koma maboyi na Bethlehem eza mboka moke mais na kati na yango mwana akobima kuna ye nde mutu akozala roi babenge les lions de la tribu de Juda Jésus wana ba otala ngo spirituellement ba mona ngo na lecture ya molimo ko batanga déjà que makambu Jésus au sala batanga ba mona makambu Jésus au sala déjà babi que non abota ma place telle na lieu tel OK babi Hérode s'informa avec soin pour savoir où devrait naître l'enfant nabi bien Hérode s'informa avec beaucoup de soin pour savoir les lieux où devrait être les lieux de la naissance de l'enfant. Hérode azotala yango malamu ayebi yango à partir ya batu na ye. Donc ezali mabe ko exposer. To mona ki star moko ya mboka na biso mwana moko ya mwasi oyo. Olika mingi Karine Mokonzi. Te ye nante. Yete. Karine Mokonzi na lingaka ye. Rebo. A exposer zemi na ye. Est-ce que bote normal? Wana na. Star wana bote normal ta bote na césarienne. Ozomona. Alors, il faut savoir tant on veut exposer zemi na yo. On veut exposer mwana na yo. Pona nini cérémonie moko mwana il faut babimisi après 3 mois. Na Bible mwana il faut bokene le 8e jour na temple, pas le même jour. Il faut protéger mwana. Alors pourquoi qu'on soit zemi ko exposer yango ko lakisa batino ozana zemi? Est-ce que mutu pe na ozana mwana na ye? Okozo mwana OPC pas bandoki. Bon mais c'est le belé. Jamais. Mais pourquoi qu'on exposer mwana bimisi na place publique? Car les arabes sont basés photo. Ba même na monde à ténèbres, ba kosa bécatation et mabe komelio. Mais lelo ozu image na yo, osali image otindi ba okilti se ba mona yango. Na pesa exemple tata mwasi na ngai propre. Azaki na zemi. Mwana moko voisin ya ndoki. Azoya azol bakeno azozwa zemi. Amemi zemi wana na monde ya ténèbres. Ba beta ngo ballon butu moy. Tata mwasi okaka pasi kolela, pasi kolela. Suko imaginer bando ba bima na 4 na 0h, bazonga na 4h na terrain munene wana ya foot. Mwana ke kuna wo. Penalty wo. Coup franc. Ye tata mwasi douleur. Ye kuta no bomba zemi. Bongo yo mutuzo exposer zemi. Tu vois les dangers aux faire apparaître en liboso mwana yo. Mwana wana ko komandoki. A komandoki parce que nengo exposé na réseaux sociaux. Yeba ango obima sirène. Parce que ça na 3 sources ya sirène. Ba sirène ba koyaka na lola, ba sirène batu ba mi comme ça ba sirène. Na soko ko luka sirène. Nanda kwanga. Oyo ozo exposé pesa ko luka. Mwana ko ma sirène. Parce que tant ozo exposé, ozo bisa batu no na zana zemi. Or zemi za kama ko sakana te yoka. Rebecca azaki na zemi. Ye papa Jacob habiti na zemi wana te. Mais Rebecca so ina nzambi. Nzambi habiti Rebecca. Au moins na katel bum na eza 2 nations. Rebecca za na zemi ya mapasa. Mais nzambi amona ngo mapasa te amona ngo des nations. Nation. Nzambi abiboye. Oya muke ya suka wana akodominer oya yaya. Suko Jacob papa oya batina te moi sika za na zemi. Mais moi ça so wana esprit. Pour na zemi. Jacob a makamute mais nengeza comment Isaac a bien eloko moko te mais Rebecca a dit déjà que moi na bota maliboso aza faible o bota manasima aza la fort yango no mona plus tard ezawa ateki bokulutu ka pamba ka aboyi o no likola supermarket mbele ateki bokulutu on ezaka prophétie déjà o yazwaka ezaka bien établi muto yi makamoni mama ayi mamwa zemi déjà et puis tant maman zokola na bana aibi déjà mystère yango moko no mukolo Isaac akomi mukolo abi na ngina pambola mwana
Maman est na. Albi que no eza okene na zamba, je la nganyama. Maman yebi que no ba yebi sang et pas esprit. Et pas un grand esprit nzambe. Que oya suka nde ozala grand. Azu mwana suka ene liboso Isaac. Papa Mbolié. Isaac. Tala Rebecca lobi boy. Abi na Jacob. Kende. Jacob abi que no sona kei papa ko yeba que no ezanga ezauti akupininga. Akumodinga. Rebecca bi soka modirio. Malédiction ekweli ko nanga. Kende kuna. Isaac asimi nzoto abi. Na yoki nzoto lokwe ezau mais mungongo ezau te za Jacob. Mais apamboli apesi bénédiction nyonso. Makamone ko kisami pona nini? À partir ya zemi déjà. Moi je sais un message à sakana na zemi te. Voilà. A battre la message wana. Yozo sakana zemi. Ozo mona zemi loko pamba. Ko brandir. Je suis contre les filles qui brandissent les grossesses na ba place médiatique. Na ba télévision zo brandir yango zo lakisa yango. Je suis contre parce que je connais les combats spirituels, ce qui se passe, les mystères de transmission. Bakola ko transvaser pas moi ne logo mo mabe. Tango la question na bako côté logo mo ambitala. Bible zol baboy. Bible zol bela ba très enflammé na ba flèche. Ba très enflammé, est-ce que no biso a passer tant au terre ba beta biso ba très enflammé ba flèche. Ndoki moto so anayi. Abina nga bi pasteur. Tant boté ya wana, tu as rappelé ko mekabino to beta ba flèche. Mais mouvement bo sala wana, moi pasteur Kebo. Pasteur Azongibo. Pasteur Kebo. Donc sur le plan spirituel pasteur a qui m'a ba flèche pe. Tala bando ba beta ba flèche, muto ote ya za na lié très sain. Bon yo, o tamula baba li mpolele, o na réseaux sociaux li mpolo tikambo. Moi na zo flèche, ndeko mona bota mi aveugle. Ndeko mona bota mi koka. Ndeko bota o mona boti mona mais a lobate parce que au protéger qui était. Il faut protéger l'enfant. Dans la base mi balé. Babi na époque à Salomon. Oya boti mona Yannick, o boti mona Jemima. Siko maman Yannick, alaleli mwana Yannick a koufi. Ake ko yiba Jemima et pas maman mususu. Déjà vol de l'enfant déjà. Donc bah bien important c'est moi. La Bible dit c'est lui qui a le fils à la vie. Sozana mwana te ozana bomoité. Tala makam o esami na tango maman Samson. Ezali na ba Philistin ba onyoko là-bas na Israël. Il a fallu que nous mutu mo abima azal roi ni roi, azala juge. Et maman Salomon qui ne bilanga. Samson a coûté na ange. Ange a bisi au zoazem. Au robota mwana komone Samson. Samson il a dit petit soleil. Ndenge moko na nzambe. Metango bota mwana wana. Batela akata souté. Mais la période azemi na yo. Mwana ozana nazirien parce que nazarien azali bo abutami na Nazareth. Ba nazirien eza bano baza consacré. Lokola ba Samuel, lokola ba Jésus-Christ, lokola ba Samson, bango ba gelete bano lekana mutu na bango te ba nazirien. Mwana ona suki ekata mate aza nazirien. Yo mama komela masangate. Ah bon, Nami Beko pesa mi komela masangate. Okata mwana suki te. Mi batela. Mama ko bisa mbali na ye. Manoak abi oh so que ça peut solo anja nga pena mona ye. Manoak pe ke bilanga anja na bimel pe Manoak. Balela balbi to moni nzambe. To kufa. Parce que ça la question so moni nzambe okufa. Anja ne zapi ka nzambe parce que Bible dit ange de l'Éternel. So ba comme ange de l'Éternel ak nzambe yemoko. Ah masara na mono iba matière belé. Ange de l'Éternel. En tout cas, c'est formidable. Donc c'est comme ça. Et baba tela ki mwana wana Samson. Mwana wana botam na force, na puissance. Ti bako quoi ça est pas delila. Parce que ba mwana ka étoile za na kati ya mwana. Alors zemeze loko ko exposer en moté. Zemeze loko ko sera na moté. Ah wa toujours la combat toujours de naissance. Bongo bato balobaka mwana aza mwana muke aza mwana auti na nzambe azo batela ye eloko moko esala mate. Nzambe abatela mwana wana na ndenge nini? Nzambe abatela mwana wana na ndenge nini? Keno mwana muke bébé aza angelu ya nzambe aza innocent soka kufi lelo akelo la te. Na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Bible lo balikamoyo elobi boye si l'homme croyant consent à vivre avec une femme non croyante, il n'a pas mal agi.
la femme non croyante sera sanctifiée par l'homme qui est croyant. C'est ainsi que leurs enfants seront purs. Ceux qui sont impurs, et moi, nous sommes impurs. À cause de mes pères Satan, moi, je pas la pure. Ils ont dépendre de la foi de nos parents. Foi de nos parents. C'est lui qui protège, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons l'église de Kimba. Nous avons l'église de Kato. L'église de Musée, l'église de Imana. Vert blanc. Nous avons l'église de Soloté. Moi, je suis battu la matin. Moi, je suis protégé. Moi, je suis protégé ceux qui me quittent. Kasi muto honnête assemble. Moi, tata moi si na biso wana. Tata moi si na biso. Nzamba o protéger. Tata moi si na biso wana bane osambela. Oh ballon. Bon, nenge ni ba ozo mona ba mema na mona tene ba obete bale bane osambela te. Abane ko sambela. Pasteur na bango pasteur munene na mboka oyo. Azala nzili. Mwana ta nkomona ezate. Ozomona. Moi nazaka protéger et comme ça nga batu mususu. Ote pasteur bondela rapona biso. On est comme maman, si tu crois que tu seras sauvé toi et ta famille. Noé abika na famille mobile. Na arche de Noé. Batutu badinda. Na arche Noé mona papa lega Noé. Bakufa. Au mona Noé Noé. Bakufa. Maman lega Noé zaraona. Si tu crois que tu seras sauvé toi et ta famille. La foi est individuelle. C'est lui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui. Babi chete. C'est une XT. C'est lui au singulier. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, les royaumes de cieux devenus forcés, ce sont les violents qui se s'emparent. Et le côté, au moins, la Bible dit que en ce jour-là, l'un sera enlevé, l'autre restera. Attends, ça, moi, c'est un bal. Moi, ça, ça me l'a ça me l'a hâté. Enlèvement, il y a moi, ça qui est. Donc, si je comprends bien, exposé à Kazemite à tous stars. Dans le bien aux stars, est-ce que c'est une protection spirituelle? Au sambe la la dimension, c'est ça la moto mususu, moto ane la mara fufu. Mais ça la moto mususu, moto ane la na fufu, na nzungu, na muto lamba, na ndaku elambi yango. Ba moto keseni. Donc mutu mususu za na moto, mais moto elamba akaba nzungu fufu. Na ba fufu pamba. Donc au sambe la meko sambe no, peut-être ezalem mususu pour na makamami ke pour na santé. Mais comme ça, même si ça pour nous bénir na badémon. Badémon na Bible, ba ici bana ya sacrificateur Tcheva. Ba le bien, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Alors qui êtes-vous? Badémon ba beta bango batika bolumbu. Bazara teti hein. Bazara teti badémon ba ici bango ba bi to bi Jésus. To bi Paul. Mais bino bobela bozo benga na biso to bi binoté. Fimbu. Batika li bolumbu. Ba comment na Bible. Donc ma Bible c'est au saranate quand n'engona boyi que n'ongana asta na exposé pour na sambe la raté battre la moine et ça mission moko yembati frère Félix Oisé quoi ayema mwana moi si battre la zem. La Bible dit la sagesse crie dans les rues mais vous ne faites pas attention. Félix Oisé quoi ayema mwana moi si battre la zemi boyokate pourquoi yemba n'engona et l'on est tina le babongo maman le baiser ben la mukili mais albika mwana moi si battre la zemi. N'est-ce pas un conseil? N'est-ce pas une conséquence? Tant que vous soyez au cas solo moko boy moi ça battre la razemité et comme la kemabe ndé a yembi moi parce que ba ministère ba repé sa message na peuple na population ya on a sepela rene muku a bongo ye azaka mayele sol ba makam na ezaka mingi na kati ya Bible moi si battre la zem ange abimeli Marie a juizemi Anja bandiko yebise makamu Joseph secret wana batela Jésus-Christ. Bon, nangina biso mystère mo kata mama zemi. Obi ke no Maria za na zemi. Elisabeth pe mama Jean Baptiste za na zemi. Ba pesa ni moti boy. Tant ba pesa ni moti. Ba bi ba na mi ba na kata libumu, ba ningane sengo. Ah! Mais oui. Ba ningane sengo ba tu ba pesa ni moti me ba zemi pe ningani. Yango na Jean Baptiste tant akuta na Jésus-Christ. Mystère salami. Jean-Baptiste Mouté ko prophétiser abi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Batata ba mo ne muto ya makomi bali. Mais Jean-Baptiste abi que non l'agneau. Mystère wana yeba ki ngwapi à partir ya kata libumu. Ayebe que non oyo master nga. Toza la famille bandeko. Po Jésus-Christ na Jean-Baptiste baza bandeko. Mais oyo aza mukonzi nanga. Oyo aza kolo nanga. Yango Jean témoin pour Jésus.
Jésus a témoigné pour naï mystère na kati album bana ba ningani. Tant que je exposé à mon non ningisa mwana. Muto za la capacité de la possibilité ya ko ningisa mwana pour Jésus qui ça nzambe aningisa ki mwana na kati album Jean Baptiste. Tant que je exposé mwana bongo ba ko ningisa yi ne akozwa kindoki. Yo muto je exposé mwana yo keba mwana akozwa kindoki. Nazo ba bien kindoki. Kindoki nyonso za kolia te. Kindoki monsieur za transmission na misu. Bako transmettre kindoki na misu. Bako yape ba jio na mulili. Bako peso kindoki a partir ya tonga. Ba chubi o tonga bako tio loko moko na kati ya makila ozu kindoki. Ko sakana te. Mwana akoko jwa kindoki tango zo exposer. Bako pesa pe biloko ya kolia na kindoki nenga za mwana muki wana. Po ayebite ba lesi epi batinde biloko alia. Pour les Bibles, tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Bah quand ça que morceau ernin, est-ce que mutoye baki qui a non li morceau qui ndoki. Bon ba yekoli ba meli vino ba le lipa. Malamo bazu ki ndoki. Ya positivité qui ndoki à Jésus. Ba bomi Jean, ba bomi Jacques, ba bomi Pierre. Ba yekoli ba otikate ki Yesu. Ba otikate côté à Yesu. Et puis tant ba le yango muko na butu. Baye ko nyonso bakomi même elongina Jésus. Ah bon? Oui. Pierre a kokana Jésus, Jean kokana Jésus, nani ba Matthieu ba kokana Jésus, baye ko nyonso tuana les deux fils de Zébédée ba kokana Jésus. Yango moye ba kanga Jésus za kité. Ndeko mona keno shida bibo. Boye ba été. Bozela ngamo na oketi na pesi bisou ma. Ndebo boye ba ye. Baleke loko. Ce que vous exposez zemi moi no bako lesa ekindoki akokana ba esprit wana et puis na webisa yo moi no ba no pumbwa déjà la kata libumwa no pumbwa akopumbwa bon moi tata moi semso bako misaki balendeni abimit akomkuno nuko beta boule sabo donc keba tantôt ko mona ba maman ba exposer ba na bongo ou soit mon père aux amis ça mabe. OK. Ouais, parce que moi, Zemina yo. Oba de la thé. Obotana nouté. Moi na liboso. Zemi liboso, moi na liboso. Non, état d'âme nous assiste. Papa, so monde moi sur la sala bongo. Keba, nga noté un combat spirituel. Ça c'est le combat de naissance. Ce qui me bat le monde moi sinon a exposé Zemi bongo. Keba, télémelai. Poser mi babo. Tantôt yemo ko zo linga ke no a initié moi na. Autant moi na obeba. Oui, il est en train de brancher l'enfant avec les esprits. Ici, je n'ai pas pitié d'une personne. Ici, dans la parole de Dieu, moi, je ne négocie pas. Je dis la vérité, rien que la vérité. Zemi, il y a les bossos à vie. Aux gens, zemi te. Où sont les longo là? Mais où y a les bossos zoyango wana? Où y a un stade de martyr? Nazana zemi. Sur les réseaux sociaux, l'équipe stade de martyr. Non. J'ai dit non. Là, il y a connivence. Il y a quelque chose sur le plan spirituel entre mes parents et Zemi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Papa na maman ba yebani, soit maman a yebi maman au sala. Parce que ba acte nyos tout opposaka. To yebi kamni to sala. D'ailleurs, libu maman si abala. Et ko zapolele. Moi so abala libu mi ko zapolele te. Ba si andumane libu no ko zapolele. Mais moi so abala libu ko zapolele te. Et mobile nyos tout. Ozo tika moi si na libu ko zapolele. C'est qu'on permet de la moi si na ye. Pratique wana. Au sala oba bengi vente on est au lobelango ezami bana msuba teka abasi na bango sala bon pour balula yo balula mutoluna po ekotsa mbongo po sala base et puis sambongo. OK, mobile zo accompagner base ouais là c'est vrai. Alors il faut y bakino plus tard il y aura des retombées basé mais bon sur longwe kopé ça Satan ba to faute kopé ça Satan faute. Oui, Satan peut se justifier, il est un serviteur de Dieu. Ah, Obi. Satan peut se justifier, il est un serviteur de Dieu. Ah? Est-ce que nous avons mis Satan? Mais quand même. Dans l'histoire de Job, nous avons mis Satan. La Bible dit que nous avons séduire le roi Akab. Nous avons mis
comment séduirais-je Akab? La Bible dit, un esprit mauvais se présenta devant Dieu. Et il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Bah, on me met une erreur. Bah, on Akab. Nous avons pas pu ça va. C'est la mission. Bible dit que David a la guitare. Les esprits mauvais venant de Dieu. L'esprit mauvais ou t'es pas nzambe. Et quand tu n'es pas le roi Saoul, tant que David a l'esprit mauvais, les esprits mauvais venant de Dieu. Nzambe a un esprit mauvais na épée. Eh oui. Nzambe a un esprit mauvais au yaye. Alors tout ça là c'est quitté. Qu'on moi na exposer ndengwana, qu'on zem ko exposer en bongo. Moi je trouve que non il y a quelque chose là. Merci beaucoup docteur Patrick Nengo Limboleli biso na boke bimyo so tukai na des questions ka pour toute cette émission na biso. Et bon ba cadeau ba ila ka bébé. To bébé azana na zemi ba sombelier berceau, ba sombelier trotteuse, ba sombelier bilamba, ba couche, ba pampers, ba cadeau o ba pesa rapport na moi c'est zemi. Mutu moko expliquer nga na poto. Alobi na poto eza boy. Soki moi ça na zemi, soki alinga bota ça fête moko boy. Mamu konzi mama Sarah. Tika na ebisa makambo ya cadeau. Noka mambo ya fête wana poto mingi. Baby shower yango wana. Oyebi cadeau ezelo ko sakana te na Bible. Bible zol baboy. Garde le don que tu as reçu par l'imposition des mains et la prophétie que tu as reçue. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, car tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Batu oyo baye na ba cadeau wana pona kopesa mwana na yo akobotama. Oyebi état d'âme na bango? C'est ça le problème. État d'âme ya batu wana oyebi bango? Oyebi ke ba magicien bayelaka Joseph na Marie ba cadeau. Marie na Joseph bazaka na discernement koyeba te que non bato baza ba magicien. Ba mage baye na cadeau apesi Jésus-Christ tango azaki bébé Marie na Joseph. Nzoka ba cadeau wana eza na langage eza na message. Baye na or, baye na asan, baye na mire. Or ezotalisa bokonzi ya Jésus-Christ, positivité. Asan ezotalisa que non akozala souverain sacrificateur, positivité. Mais mire elakisi makasa ya bololo oba mbomaka mutu ya kufi. Donc baye na esprit de mort pe na ndaku ya bato oyo. Bayebite bakosi ba Marie na Joseph bango bazuka ba cadeau. Oh là là, orengala déjà. Orengala. Mais bayebite no biloko musu eza na ndwa. Nzoka liwa pesa. Tango bazo pesa ba cadeau. Po yo exposer. Olobi ke note comment fait on nini? Baby shower. Voilà. Biloko bazo la yo wana. Yo yebite ba cadeau ni oyo ba elu. Total la sous nakisa awa ya Abraham na Melchisedek. Babi Abraham paya la dîme de tout à Melchisedek. Melchisedek bénit celui qui avait la promesse. Quand Abraham paya la dîme de tout à Melchisedek, il bénit Lévi qui était dans ses reins. Isaac n'est pas encore né. Isaac n'a pas encore donné naissance à Jacob, à Ésaü. Plus tard, Jacob va naître, qui va donner naissance à Lévi, qui sera souverain sacrificateur. N'habitez pas, tu vas comprendre. Tu comprends. On a un sens positif. Ok. Abraham a eu un cadeau surtout. Il y a Bitumba. Oui, à Zoaki, a eu sa Melchisedek. Melchisedek a pas moli Abraham. Abraham a eu une promesse. Bon, si quoi, Melchisedek on a eu un Abraham a dit que nous avons Melchisedek, ma Sarah. Mais apôtre Paul a dit oh Jésus. Alors, Melchisedek wana, azana papa te, azana mama te. Azana papa te, azana mama te. Un esprit? Un esprit oye ko bénir Abraham. Ce qu'on a Bible comment que non Melchisedek le roi de Salem. Salem est moka royaume mokoboy. Mais apôtre Paul a révélé que non Melchisedek wana azana papa te, azana mama te. Auta nil para era bimba mogo. Yem ta bénisaka Abraham. Bon siko yo tant bat ba peso ba cadeau wana. Yo yebite généalogie ya bato wana. Lelo zo mona que no muto autito Congo, autito Angola, to nani, muto na peso cadeau. Asali au code. Ozo mona asali le code. Et pas moi na yo. Mais siko généalogie na ye. Mona na muto ngo azana lignée nini. Il y a des personnes esprits qui peuvent avoir aussi des passeports. On va cause appeler na poto.
sikotala Abraham maze esprit Abraham yamba batu misatu na ndaku na eti balia bamela baza ba esprit et na ngonzambe na ba ange mibale mais balebi ba fufu aboy Sarah bomangome ngome mo pona batu misatu bamela crème nzo baza ba esprit ba okena Sodome gomo pona bimsalote batu bakoko s'incarner comme ba esprit. La Bible dit ceci: les anges du diable se déguisent à l'ange de lumière. Maman Sarah, ngana yebite ngamo kona. Mutu atangi sanga classe, aza mwana mwasi aza belge. Atangi singa 3e, 4e, 5e, 6e, aza mwana mwasi aza mundele, aza belge. Mundele wana tilelo na tindi ba na ngai ya mulimu, balukela ngai na Belgique. Azala te. Ngai na lukaka nimeo na mundele na tindela ngambongo, atangi sanga. Mais so na tindela eta nimeo na nga telefone benganga. Na seconde ba Facebook ezaka te na ba l'an 2000. Na komele ni na nga yahoo.fr. Akomela nga komaka te, abengaka te, atindela nga mbongo. Ayawa de photo kutenaye. Na luka ye na mona ka ete na poto na adresse wana, ba luka etilelo, ba luka ye. Dieu est capable d'envoyer les esprits, ba yeko soutenir yo. Donc on comprend que non, c'est un ange qui était venu m'aider. Et abo pe sa numéro na ye, abo pe sa adresse na ye. Lelo ti na tangi ba classe bona lo ba pe moi français na miso batu bo. Eza munelo madame Anemi na Belgique. Siko tala likamo esalama wana. Camarade na moto anokola na ye. Kama na ngana ki jalousie. Habite yo ba fongolo salon de coiffure, studio de photo, bureau d'échange, tout ça. Oike kama na wasani, kama raza mtamisa mabia zandoki. Oike asani. Mukomsuno na mona kamundela tinenga letra siliki. Omoni nga na ko sisa misère nyonso Afrique. Nga ko sisa misère nyonso Afrique te. Na zoki pona aider na tangi so ba classe. Metala kama no tangi nga ko mona e. Atinenga letre committee yao, mama. Oike no nga moko. Na bi adresse ya mundelo wana te. Na bi sika za te. Camarade wana ayebe sika mundelo ndenge adresse ndenge nini. Atini lettre na boîte email, atini na poste, atini ngo wapi. Donc ndokaketi kuna. Les sorciers ont la capacité. Et si mamikola après 10 ans, na lali nolo tandoto ke camarade wana zandoki. Apumba na bien. Alia kingaye. Si. Abimela mundele wana. Oke mundele sa ma délaissage 2 ans motina mbongote. Ti ayeko zonga normal. Avant continue pour la classe. En tout cas, docteur Likambo Lobi eza ngala na témoignage bon vivante ngamoko personnellement on a confirmé que Nzambe ba esprit yo balata nzoto ba vivaka oui. Docteur Patrick nous a passé un moment très difficile mais dans la prière. Na ba jeune na katia ba jeune pendant que jeune et prière na tongo po anelo ko liate me oti kanzambe to sambela kaka. Abenga relation nga moko asaka na aéroport episenga na oluka musala soki okolukela ngata musala kote na bino ata okomba na ba bureau ayesinga Sarah na éviter mais so na CV ya ka kotika so na moni mo mouvement na okotela o na défend bon abatu 2000 francs excuse na be ke ofutela nga retour na komikuna wana mwana nga Brian mwana bébé m'a mis la miliki a chassé à 100 francs à l'époque Isaki Mixwell na miliki wana miliki mabe bébé à 6 mois mais là bon on so ba boîte miliki ate na oza chassé mon ka Mixwell na okabola katikati a ostala potopoto masangu na tongo ba chango katikati na poko basalele potopoto masangu bachango siko moko wana ba osalele ta musumini ki moko cause de la journée ça net moko calmer vanité de vanité tout est vanité. Le parcours d'un héros, voilà la vie des hommes wana obana bandal na se mais obate la gazem na ofa na se siko lokana ba été bible le peut faut chercher ko luka de na senga na luka musala wana na défi transport abaki ozomisila na keti aéroport na komi to mona ni na ye na PC ba papier bisinga tozela avion ezokita yazo sa bata ba douane wan tozela avion kita na bata bakitite na larte apesanga 5000 francs 5000 francs nanga moko longwa banda tipa na ye na dépensera 2000 francs
donc aller-retour ezwanga de 4000 francs 1000 francs ne permettre nga nazwa Osoma Mixwell. chassa Mixwell era 1000 francs 10 pièces na côté na nga moko nana eloko olia te docteur nzambe asalaka yango semaine on kaka na obanda bémission moko pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ namona trop tant na koti na kati ya taxi victoire ba papa moko aye akoti alati ba veste papa mokolo akoti tant akoti ndeko moko mpo liboso akoti siko troisième personne aolinga akota papa na bo alobi chauffeur tokende na futa place ya moto bato bando ye tokomi njili papa na bandi ba question nga na réfléchir ke na ata ne loka olia te ta no fungola gêne ate loka kolia eza te mais au moins nazwi nini pona nazwi mbongo ya osomba ba Mixwell pona bana pona mwana abando tu nanga tu es marié nga na bisi non je suis pas marié mais je suis en couple tu as des enfants nga bi oui bien sûr j'ai des enfants une fille et puis un petit garçon azana on a 6 mois ah ok tu pries où docteur na comment mon ngo ba dérangement na senga bi na sambelara na ministère à combat mais par manque à transport na sambela na rocher du sali église mo eza pembeni na ngai abio que c'est bien est-ce que vous rappelez la Bible docteur dazo ba question oyebi eza ke ko finga mutu ngana ese na la Bible était mais nazo compter so na zimbongo na so il faut toujours oza na Bible moi na nzamba sanga Bible te Bible za arme ngai na uti Bukavu na yeki na yo tala mona oncle na ngai asalaki accident nde omoni na ye rapidement ko rendre bango moi service mais sinon na ce qu'on a tali mutanga uti Bukavu ça quitté kana téléphone na moko wana ya koni ya muke ba téléphone ezanga ta WhatsApp sac te eloko te to komi 17e ri ay singabi bon à côté du beaucoup prends ça tu achètes quelque chose à manger pour ton bébé docteur ba 20 000 francs 20 on dit maté elonga papa wana na ba veste lemba lataki akopianga mbongwa mystère ba ange zalaka tezali pasteur moko na chassa za pasteur munene abina tubeli mbaloyo secrétaire abano yamba su téléphone ngati ngamona no yamba téléphone obili kamuna mona namoni pasteur wanza église munene menzo nda za locataire ba bengani ba kiti na biloko nyoso ene église moko bandaka azaka centenaire okengila ba belge bakima banakala babelge nde bakima papa na tikala centenaire soki 30 ans na ki centenaire nzoka baboma milanga ba diamant na ba faux sceptique babelge no bazongi babi papa biso tokenda biso tozwaka biloko oyo totikelo mbongo ezaki awa na kati ya ndako yokengili pendant 30 ans na milangi na biso ya ba diamant totikelo mbongo mbongo eza 1 milliard na kati ya saki batikeli papa wana so papa on va pesa 10 1 million de dollars so papa wana yaka na bureau pas passer ba protocole nazana posa ku 1 mois ayaka pa kutana pasteur ba tala ga etada ma pasteur azaka de sentinelle papa na bi aibo compter mbongo te et puis abi ndenga longola dimité asali 1 mois tour obi ke pasteur wana tango yako yamba papa wana fongoli saki Bon, papa a un sac à monnaie beau. À côté, à zone, pasteur fond, abi pasteur, yo mo compté. L'on l'a dit. Ne pasteur on a compté mon. Alors on le dit. Ne a somi ma pan mi balé na minza ipen. Le pan mo ko asali chaîne à télévision. Le pan mo sul pan na ye. Ne makambe fond wami. Abi peuple congolais ko banda lelo. Nga moko na no mani me onanga protocole ata muto na te sapato za mabata eza linyoko akota kokanga ete les mystères tant on lever la maman en géologie on va parler docteur
tant abimisi liboko nazako tellement dérangement les cas qui est et puis papa moi zaki na mauvaise haleine non solo ah on a comme les combats de mariage tala les combats de mariage tala na Chesco boy la chelo la bato bon père le baka bozo ya liboso na oka tant abina nga prend achète la nourriture pour ton bébé na tali boy brique ya ba 20 000 ya sika chauffeur atali fungoli sac na kotisi mutalinga kita na première ri wazaki liboso mpona se bato ayebi biso mbale ntango akiti biso tocontinue tokomi na victoire mpo soki mutuke euti aéroport eteyemaka na maison de la bible etelemi wana siko nga nalingi nakita bi te kokita te ezelanga na papa wana akiti asombelanga bible akoti na voiture Jésus apesinga Jésus alobi maloba likolo nango Jésus tosali na ye prière nakenda nazwaki nimero na ya bipenga yaya na banda obenga nimero wana ti lelo docteur c'est pourquoi David a dit je lève mes yeux vers les montagnes eleka kaka kolongwa na longwe wana na victoire na zwi transport na zone ndako ntango nakomi na bengi alo papa nakomi na ndako akuti mwana bien osomeli eloko ekolia Brian azwi miliki alongwe nao na mixwell asobeli boîte ya coast nasobeli potopoto mpo babaki basombela ye balesa ye nasombeli biloko ayenga bi oui nasombeli ekutu boye babia ok merci beaucoup kobosa na prière te après wana numéro eleka suste nde fond na nga na vie nazwaka na bandi koteka ballon nazwa fond na maboko ya mutu te. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Secours na yo ezoya. Je vois ton secours et kobangi loko mobote. L'Éternel est vivant, il est capable de tout sauf rien. Ange a dit à Marie, ça sera possible. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Quand Dieu vit parmi son peuple, un miracle se passe. Toi qui es dans le lit de l'hôpital, toi qui es malade, je ne sais pas, tu souffres de quoi? De quelle maladie? Cancer? Cancer du sang? Diabète? Hémorroïdes? Quelle maladie? Cirrhose de foie? Jésus-Christ est capable de t'envoyer ses anges. La Bible dit, à ton sujet, je t'enverrai des anges. Les anges vont te porter entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La Bible dit, l'ange de l'Éternel monte une garde à ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Les anges sont des esprits au service des hommes. Tu cherches l'argent, les documents, le travail, les postes. Dieu est capable de tout, sauf rien. Si tu as des mystères à ange salamananda kunayo. Amen. Ataba laissez le poison. Que les anges Raphaël viennent te sauver. Soko bota kate, j'annonce ta saison. Zambe oya pesa kabana, apeso bana mapasa, apeso mapasa misato mala misato. Au nom de Jésus-Christ, Job a dit, je t'ai entendu parler de Dieu. Et aujourd'hui, mon œil la vie. Si tu te lis sur le mot, ange wana. Les anges sont des esprits au service des hommes. C'est ça mon message. Je prêche Jésus-Christ le Sauveur. C'est celui qui est l'ange par l'excellence. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Si tu es un abo moinayo. Atombola peut se fonds à commerce. Après ce possibilité que ne poto une que ne poto. Après ce musala, après ce kimia. Ozoluka mubali azalakate. Ce mbala ya kima akaka. Lokola mwasi mo batia solo na nzoto na ye. Non ça la délivrance. O batia nga solo na nzoto ça. Attention na tie parfum ndeni solo bima akaka. Les anges existent. Pour na clôturer, maman abotangai. Nalba qui joue un portrait oyo na mona qui en tout cas félicitations na bon délivre vraiment émission ma casse conception oyo les gens malam ming na sepen nango j'ai partagé les gens ont aimé balinga ba ibapé origine nangai maman botanga a senga mkomoko azali na intérieur na kisangani kuna abi nangabi mwana nga nazana poso sombela ngelo tel alors nazali ne sengo maman nanga na sombe bloc pour la première fois dans la vie mais mbongo ezate maman sera na otambola na nzela na lokota mbongo autant de dollars donc mbongo wana na lokota ngo dollar na somba biloko nyonso kande mama tika na mbongo pesi
nalobi c'était son ange Là, obi ke c'est neza bo neto l'éternel. obi ke neto za boto za ba ange na biso mokolo Pierre na Actes des Apôtres chapitre 12 mokolo Pierre bima na prison aye ko beta porte et pas Marie mère de Jésus église de Tikalaka wana babi que non il y avait une servante qu'on l'appela oba no benge Rode abi na moni ange Pierre c'est son ange qui est venu donc n'importe quoi on va des mystères ba ange que non mutu na mutu ndinga za na ange na ye. Je m'arrête par là. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick. Ah, voyez, Banzam Beza bien. Et puis, quand vous voyez, ma commis pesa très bien. Il y a une émission analysant tout Bible ça. Bible na bati lango jalousement. Na ebine basomba Bible na vite. Nga basombela nga Bible ba pesanga et pas yémé. Et Bible wana na eba akeza parole. En tout cas, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a ta bénédiction. Papa t'a dit. Bénédiction les la parole de Dieu. Amen. Libala na la parole de Dieu. Amen. Bible le dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Libala Kimia, docteur Patrick Moutaroya au Pambola. Amen. Amen. Moi dernièrement on a dit à Marie, pourquoi on va aller au soleil? Ah! Docteur Patrick tozalo balikamba ba cadeau, likamba baby shower. Alors likamba cadeau. Na ba fête. Tala Abraham akoko pesa cadeau na akoko pesa biloko pa Melchizedek. Melchizedek yango azaki roi Salem. Dans la sikoyo na Bible hébreu, Paul a révélé que non ezaki ndi mystère mutoza na généalogie ni papa ni maman. Sikoyo babi Melchizedek béni Abraham et Lévi qui était dans ses reins fut béni. Wana siko ba révélé on a Hébreu chapitre 7. Mais mambo sama na Ancien Testament apôtre Paul bandi ko révéler makam o Abraham asalaka wana. Siko tala ba cadeau azui wana. Et quoi affecté que nous levions comme un sacrificateur. Abanda ko lia ba 1/10 na bande ko nyo surtout. Oh, influence impact na utaka à partir ya Melchizedek. Siko bato ba pesa yo ba cadeau wana. Siko ba un esprit positif. Bola mo ekota ndap na. Siko ba un esprit négatif. Yeba que no ba baby sina bana na yo na génération ya bana na yo. Oh, génération moko ezalaka te ndenge biso tobaka oboti Brian eza première génération Brian na boti deuxième génération wana eza selo bato mokili selon la Bible génération moko est égale 100 ans soko luki makambo na vie na yo moto mabe apesa cadeau bizarre na combat spirituel tobenga ngo cadeau bizarre o remarquer te que non okokota bilama na ndaku mais tala valise bana na yo tala bilama no ko remarquer et la maman moko ebakisama tala na kata cuisine oko remarquer ça moko to lutu mo ebakisama to be yango cadeau bizarre et uta na monde ya ténèbres bongisa pe ba cadeau na bango yango nga linga te loko ya au fin de l'année ko mboe échange de vœux bo ba yena o tala na échange de vœux o zo libabe yango mo na mariage tala ngai muko bala bo pesa mbongo ouais ma bilo na bino ate oh tenzeta fufu décorer bien o na fonga bonzeta fufu o fonga boli mabula parce que la mela déjà batia on a carton ah tu vas passer mitema bi ceux qui va passer mitema bi et pas va marier bout à combien plus forte raison mabula parce que la mela mais batia on a carton ba ba opesa mutu yango mo no mutu mususu abota kana ye moi ça za célibataire bo senté a ozoazem bala e azobota te ba cadeau ba yaki na ngo wana na mariage les cadeaux qu'on amène, les cadeaux qu'on apporte, voilà les bons français. Dans le mariage, et ça va cadeau ni bâton bêta dame na bang. Alors yo ça c'est fait. Bona bona. Au sein ba na ba cadeau. Oh non, c'est compliqué. C'est bizarre. Est-ce que Adam et Ève tamba bota kaye? Cadeau yaka? Mais est-ce que système moi là on ça la fête eza mabe est-ce que ça na ba inconvénient ba cadeau eza mabe ko pesa moi na ba cadeau ko ça la fête avant sa naissance ngai le prophète Mobiki sina lobi boy ceux qui moi naza na on a katel moza zem na boy ba cadeau te ceux qui moi na bota mi ba cadeau te OK ceux qui ba cadeau yo zo ba cadeau il faut une dimension spirituelle il y a likolo zo cadeau ba pesa yo to ba pesa mwana linzanza milika mwana yango yo po melisi yaniki na yo aba no bela diarrhée ti na pédiatrie mwana makila osila mwana kola ti maele osila mwana bana musuba za makasi fa ba bela raté mais ba cadeau yo zo na bo mwana pona mwana o
moto ayelaki ye epuis kozwa mwana okopesa moto amema eza bato mosusu na afrika omoke no mama libele ebima nanu te ale azwi mwana apese pa tata mwasi melisa ye yaniki azomelisa yaniki azwaki ndoki. Docteur toza na kati ya combat de naissance question eye sikoyo tolobelaka yango te basunda apesi makolo abimi na maboko ezaka nini wana to nakolobela mystère et cérémonie de naissance. Mystère et cérémonie de naissance. Donc aujourd'hui on a mystère et cérémonie. Na expliquer ce que la naissance nyonso ya Bible. Pour au moins la Bible babi ezauta mwa bimaka Jacob akanga loko nae. Ah oui. Wana eza émission bimba. Mystère et cérémonie de la Bible. akangele di. Ba au moins que non la Bible Tamar tango azobota. Babi c'est que ne pas nani femme sage. Moi na boso kangé singa lokolo ya rouge. Na expliquer ma mbelea. OK. Oui. Mystère na ba cadeau wana tous émission mobima. Mystère et cérémonie. Biso kuna na kisangani kuna balokele. Eza no babenga boakele. Soki moi c'est aboti, il faut vendre mwana. Mwana bazo ba no parole ngola. Ngola. Muto parole ngola mwana ngola wana ba koko ya mboka. Ba mama mikolo ya mboka. Bakyo benga Nde ba kende bazwi ngola na ba etima na ba source mai. Yango zo mona ba sirene na ngamu na biso ba lokili wana bandeko na biso bandeko na nga ya ba pembe ba basi wana beaucoup de sirènes, beaucoup de mystiques. Et moi ce qui a accouchement na commis 3 mois il faut bimisa moi na libanda ba osala la cérémonie benga boakele siko ba otambusa moi si à demi à moitié ni ba otambusa ye mboka mobimba ba obeta ba kichaka na ba munda ba oyemba banze moko boy babimisi mona par exemple mona balati couronne tolobela les cérémonies au moins pe ya nzambe pe zaki ndenge nini ya mukili pe sama ndenge nini to citer quelques provinces où nzambe opesa biso quand même intelligence pour tolobela. Merci beaucoup docteur Patrick. Sunda wana tolobela mamba sunda na ba position nyonso bayaka tout ça et puis par rapport à ba doctrine na ba religion pona ni ba opesa mona comme pe sunda tout ça tolobela. Merci beaucoup docteur Patrick to komi vraiment na suka émission oyo na ebité conseil nini o kopesa en particulier na sœur Nabiso na mwana na yo Karine Mokonzi oyo azo continuer ko exposer zemina na réseaux sociaux. Merci beaucoup, je pense que nous je parlais ici comme père, comme papa, comme un prophète de l'Éternel qui parle du combat spirituel. J'ai bel et bien dit des choses spirituelles. La grossesse est quelque chose à protéger. J'aime bien maman Karine Mokonzi. J'ai prophétisé pour son mariage. J'ai prophétisé pour son ministère. J'ai prophétisé aussi pour sa vie, pour son élévation. Et les traces sont là sur YouTube. Je lui conseillerais à prendre ou à laisser. Je sais bien que non. Elle écoute les serviteurs de Dieu. Qu'elle garde la grossesse. Elle ne peut pas publier, mettre au vie et au-dessus de tous sa grossesse. Donc la grossesse est quelque chose à protéger. C'est ton enfant. Protège l'enfant. La Bible dit ceci. Celui qui soigne les figuiers en mangera les fruits. Si tu creuses une fosse, tu y tomberas. Si tu écrases une muraille, tu seras mordu par les serpents. Qu'elle protège bel et bien les bébés, parce que les bébés, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Voilà les conseils que je peux lui donner, c'est à prendre ou à laisser. Mais merci. Je l'aime beaucoup, qu'elle s'avance en tout, qu'elle prospère à tous égards. Je souhaite une bonne naissance. Je la bénis, je bénis les bébés, son couple, que le mystère de protection de Dieu, protection divine, soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose du mal arrive sur sa personne, sur son enfant. Que l'enfant soit protégé par les anges et par la puissance divine. Au nom de Jésus-Christ, dont je suis serviteur. Merci et Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur Patrick. Nous avons une dédicace parce que tout le monde déjà dans souka. Dédicace Mikolo Ezate. Mikolo Ezate. Merci beaucoup na bande ronyos tout bolandi biso conseil à malamu. Bosala loro la bateau ba osala na réseaux sociaux té. Bo batela bana. Je crois bolandi combat de naissance. Bolanda ngo yango bateau yo bazwaka temps ya kotala ba émission oyo analysons tous ensemble bozo pambwa parce que bozo fungola intelligence na sagesse na bino.
Voilà, merci beaucoup na bino nyonso to bato bolandi biso tokutani bongo na émission mosusu. Au revoir. Better, 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 better,